Yuke telema. Mama papa pekisa mwana na yo asomatika falite. Mama papa erango pekisa mwana ngana amuto IDPS. Na amuto fachi. Toyeba na fali abeta na Bercy. Mais kaka la mingi te bandeko na biso bakangi ngi bango. Bona bezo bebisa batu misuba mikanda na bango. To bona bezo mo bebisa ba via batu. Mutasomela mutu sika ya poto. Aussi la distraction pam wana quand même. Ba bébé sino mikanda batu ba France kuna. Ba bébé sino makaboli police abima. Ah, ba bébé sa ba dossier batu. Bosi ma bolingo sala même. Bosi ma sentiment. Congolais lingi sentiment poani. To message na ba soirée na biso, to biso to beta musique boya raté. Maramna buzo bana bo sala. Maramna buzo bana bo sala. Fallait obeta te na UK. Tala. Wana Brixton, hein. Wana Saf. Fali mitema ya bato eza non likolo. Parce que ba moto pele ki na France wana ba kati ba petite sœur ba suki. So oli aboli machuba bato mbeli. Ta a police azana mundu kite makanga mutu. Criminel atamo na mundu kite mazana mbeli. Le ba chuba bana bato mbeli na ba station yo kansi caméra monango. Bon mo buzo ba boyeko. Hein? Buzo bani ngwa. Pas de concert na UK combattant nyon ceci kozali tellement tozala liboke tozala ini ozaloza IDPS ozaloza Pareko ozaloza Lamuka ozaloza lisoki ya nini tozonga na unité ya combattant likofine tozala kikala tozanga na bongo tobosana nanu makambo ba politicien Félix ana bokondi on ne disconvient pas mais musique que beta bongo te. Musique qui beta bongo te tato kundiba na biso belé to kundiba na biso belé ba chubi mama mbeli men hein makamni no bolinga bo sala wana bolinga batu ba kufa ba bunda lisusu. Je suis pour Fali mais je suis contre la musique. Je suis contre que Fali joue ici en Angleterre. Na Brixton Academy seulement muke nana Fali ngo bokiti siye mutoti ma Bercy ba sala minene bo beti seulement muke. Hein? Moutouti ma salle ba plus de 20 000 personnes, ma salle ba 3 000. Ma Brixton Academy, c'est ma salle ba petit non beat. Ma salle ba niveau falite, fali soza congolais. Fali soza na mawa. Oh ça ma benité, ngalo bela ma benité, ba benyone ma Congo. Ngalo ba banna ya communauté congolaise ba vandara awa. Na boyi batu babunda na boyi batu bakabwana to mesana koli ensemble to mesana komela ensemble to zalaka ensemble to kabolaka to boyi to kabwana pona ba fucking musicien man fucking Fali man to kabwana pona Fali apona ba liwa batu to za Fali yo lela batu mais Félix to monaka Albert Mukenza ku Félix ayakia basi abuzo bana man. Botika buzoba wana hein yo ona na ngakoma na ta na ko finga yo ko sakano na ngate na ko finga yo soko za buzoba no vanda yo bi énergie batu ate donc kokoma no ba commentaire te personne ko finga yo o comprendre ngana bo kechute na ko finga yo so ba makelele ya tata no na mama na yo pole bana biso ba kufa ana UK biyo bino mo supportera bokena ba matanga bongo bembeno nyama kuma buzoba nyama imbécile salope tabatu mususu yo oza UK oza zone rouge oza kuna buzoba te komeko koma buzoba te parce que na ko finga yo imbécile na yo yo kaziba ndula na mele bana biso ba kufa musique sara nini babeta ba Paris na mino mokena ba Paris na mino pamba mokena ba potomo pamba to spot se ba Brexit c'est bembeno nyama benga koma makamna ba makamna nga yo koma yo nani on a fingo bêtise imbécile ceux qui meurent de filles mère con man imbécile yo mais ça finga yo mo sera na batu biso to ba jeune garçon awa biso to ba jeune garçon ba kola ah to na beso ba ina to beso ba kufa te boni buzoba boyeko boni buzoba boy
bolima buzoba mo pampa mato mesana ba soirée na soto kenara to tika bongo so makambo bongi na lobe makambo benité na mema butembo te na be bana na biso bavanda na communauté oyo do ça ba France te parce que buzoba na parce que buzoba nous les athées on monne na makambo musique bon meka bon mona neto ta wana safa wana saf London but ma ba kota makambo ba jama but ba somba makambo ba jama wana saf Nigeria meka biso à cause de conflit entre biso à cause de conflit entre biso éducation à tata nona maman na yo ozo tino kota musique ya fali yo ceux qui mère de fille mère de con mal éduqué c'est toi qui est en train d'interrompre ce que moi je dis et bembeno kufa place aux alliés longilo kwa koko nyama tanaza zana bloqué au kalamingi te imbécile na nyama yo nani yo nani yo manakota makam na ngetali yo na makam na yo a besoin ko bimisanga bêtise mal éduqué ça yo muto mal éduqué na tata no na maman no mal éduqué imbécile salope liba ya mama no kote bembeno muto telengana na via vana kana Facebook mais nous les atena kola na bandokyo a distraction te au comprendre bato distraction vina eso kebita en Afrique a okemba azangina nini eloko azangi tuna mbongo supporter a to boy concert bima awa concert ko beta te mwana to London la muka mwana to UK bon non senga bobenga nga pena mingi te bobenga benga mingi te so ainsi live to solo là parce que na kota na parler na deal dans makambo ezana Fally c'est un frérot on a linga musique na e Fally aza parmi ba musiciens congolais on a supporter na ota ko supporter na Bercy nazaki vraiment pour Fally abeta Bercy parce que c'est occasion camarade famille azwa ki occasion neno biso tu ba musicien to revara mais na makambo ndenge lekeli na ndenge batu ba oti ko betana ba msu ba koti ba kasho ba msu ba koti ba prison ba msu ba refoulé bango donc toyebi na biso te mais tension en France c'est le roi tension à ati ka lobby Fally ozonga lisusu obeta awa non frère là moi je suis pas d'accord vraiment moi je suis pas d'accord et tant que l'autorité morale la communauté oyo ya jeunesse donc on n'a pas besoin de la musique maintenant parce que communauté congolaise a na UK et souffrir bana bakufi trop toi on a besoin to bundana ma papa na bisote toi on a besoin to mankane na ba vieux na bisote toi on a besoin ya bazoba te o ba okanisa te ça c'est pas la France. Babouzoba na bino mosali na France na Belgique et souka kuna. Babouzoba to na ngo besoin teto sik samboka bata queen. Babouzoba na veut dire que to na ngo posa pendate. Donc mobilisation à tous les combattants, tous les résistants, biso toyebi terrain, toyebi Brixton, toyebi Stockwell, wana mboka na biso. Donc musique ezate en UK veut dire que yana buzoba musique awa moni to yamé président Félix parce que c'est notre président, c'est lui le président de la République to yamba qui est bino mona makambo eleka kia mais ka lobby batu babundi na France ka lobby batu baswani ka lobby bakangi batu bon Fally bana so tumbo milimo batu de Fally que mekabiso te ba combattant London. Fally que me kabisote parce que combien bana awa bisondem donc au moni côté on a qu'il faut respecter le père fondateur à combat donc milimo père fondateur à combat tout est élément tous à la ini musique que beta awa bongo te pena musique ezati Fally pardon babuzo bana bosuka lango na état Schengen
bina ma musique a pena ezate combattant tout ozaloza IDPS ozaloza Pareco ozaloza Lamuka ozalozali ya RCK ozalozali ya CRC plateforme tozonga liboke moko totelema tosala boulot ndenge lekaka komba ekoki kolala bongo te komba ekoki kolala bongo te komba ekoki kosila bongo te komba ifo sila na dignité komba ifo sila na honneur oyo eza zone rouge place toshaki baloi le toshaki baloi bino bato bofingaki bobenganga koko gabano baluki oui bon baluki bomoninga na se tournaki na longwa combattant je suis toujours le dernier fils de combat donc ngana mwana suka combat komba ekola la bongo te Félix Amu konzi to supporter parce que idée on outi na jeunesse ya IDPS biso ne to décider to zongisa combat na droiture donc combattant tout la muka Fali n'a pas droit de jouer ici na zone rouge na monique na 8 temps le bébé ba téléphone e benganga na oti boulot na zonga palin donc ba méchant pena eza trop parce que moto pelé na France Fali soza mutu au cas qu'on raisonner imaginer au boulet pena bi non que bêtate ça c'est le leader de tous les youth congolais en UK le leader d'opinion donc Tokyo tika buzoba ezalati combattant nyonso tozonga bomoko tobundelaka parti politique te tobundelaka ne Congo oyo eza makambo ya beni te oyo eza makambo ya UK onga na oloba etanke na yebi jeunesse na biso ya UK toutaki kobebana toana besoin tobebana lisusu te donc miziki eza te oyo eza mwana suka ya komba donc omoni ndenge na telemi boye na telemi na puissance ya bakoko na nga na telemi na puissance ya Fumuki Mbangu na telemi te po to défendre congolais na kongola bunda to ina na lisusu na yuke to manquer ba vieux na biso to manquer ba petit na biso entre nous to séparation ezala non to boyi buzoba wana awa na UK miziki ezate donc nde na telemi boye na bengi bali sulungutu nyonso esika bozali ça c'est moi na suka ya komba na benga bino to bana mobilisation to telema a eza parité a eza London a eza UK zone rouge buzoba na bino bosaki na ba France esuka kuna na France buzoba na bino esuka kuna na France buzoba ne kota na London te pas de musique est ko beta arrêté parce que Bousson Academy to e biango ya mukie to e biango dans Bousson Academy to e biango on comprend musique est beta maté Cédric Golden to stopper si loi musique est beta maté awa fallait aza cousin na nga aza master na nga beta ki na France na soutenir qui mais awa pas de musique parce que ton ambition poste au tumba ba voiture te ba voiture ezara cher kuna ma voiture era moins cher et il faut ba tumba ba voiture to na biso na temps tumba te na Stockwell banda kwa bato ezara kuna ba famille ba vanda na Stockwell donc to na biso na temps chuba ba bato mbeli te parce que ba chuba bato mbeli o alingi peace aya tozala bomoko de buzoba awa to na biso na besoin buzoba ngo eza na UKT nasi na suki si bongo ingeta share vidéo oyo share life oyo partout bolingi parce que moi na suka a décidé ezali mibeko euche pa bankulu ingeta